Ozalawana, famille Bota Mobimana Bengi Sibino Nyonso, ce 29 mars à 17h à Showbuzz. L'entrée, il est à 10 $ pour l'économie et 30 $ pour le VIP. Non, c'est la Binoana, c'est 29. Je vous donne rendez-vous, c'est 29 mars. Tokutanawana pour Ngamope dans Zalawana. Donc, veut dire rendez-vous à ne pas manquer. Spectacle à Kafou Kafou avec Belleville TV. Signé Bellard Production. Donc, Toya et Belé soutenir nos artistes, fanatiques, artistes, je vous donne ce rendez-vous à ne pas manquer. Et n'oubliez pas, réservez déjà vos places. Les billets sont déjà en vente. Hâtez vos places car des places sont limitées. Donc voilà, Topé Sibino rendez-vous ce 29 mars pour OCP avec ce spectacle. Et je vous attends ces jours-là. À ne pas oublier le 29 mars à 17h à Showbuzz. Tokutani Kuna. Voilà la grande famille de B52, la mignonne officielle. J'espère que vous venez tous de suivre cette information. Tout Kolanda Bissonio surtout, Tolandi Penta na Boke Bignon surtout, invitation aux Ezali cordiale à tout le monde. Famille Bota, Bolobi, pas des uzizi, pas des uzani, on est déjà. Nous avons appelé ça vision, ça sera toujours provision, en tout cas la grande famille. 52, la mignonne officielle, Nalingarabino ya Mingi, qui rendez-vous à ne pas manquer, seul rendez-vous du siècle, seul rendez-vous de l'année, le 29 mars 2025 à 17h. Balobi, place ya batunya ça fait à 10 $. Sokolingi VIP, ils en a 30 $. Ya pamba ya musuni. 30 $ ya musuni. La grande famille de B52, la mignonne officielle. J'espère que famille Bota, les Dinachou, le Pécha Lover, film Nabiso déjà teaser, Touti Kolanda teaser déjà. Maman Karanenga Zalara malgré tout qui moi break, mais balobi machine est démarrée, décollage comme d'habitude. Bakadiam pimba ba kole ba cérémonie to ba manœuvre nyonso na maye et wolo. Décollage, c'est-à-dire on repart donc mutuka et bandeli kotambola. Mutu katanga bandel ko tambola babi veut dire totie essence totie gaz bacha gaz na mutuka te bacha gaz te totie essence totie mai tosomi ba bouda na mutuka tosomi ba boulon na mutuka tosomi ba ma jolie vert Belleville comme dit la patronne à la poutine de l'écriture balobi y a rien, c'est l'homme qui a peur dit nzambe nde moto za moto te. Voilà, donc rendez-vous à ne pas manquer Touti Kolanda. Moi appelle wana ndeko na biso artiste, soutenons nous vivons kaka ndenge zalaka tango bandeko ba osala mosala ya kitoko il faut to ala wana pona ko tombola nkita ya mboka na biso balobi soki mboka e baby mosolo na yango pe beba kelongo. Donc soki mutu a baby na molongo na epe sala nini e beba kelongo menangonga oyo Bellevue azawana Bellevue Azawana Balobi, le 29, la grande famille, ne manquez pas, rendez-vous spécial, Tobeti Mbela. Lobby déjà, 16h30 heure de Kinshasa, mon aîné Ezokota. C'est-à-dire, tozo démarrer, to zalawana et belé, to foufoula yango, ko foufoula. To poupoula yango, peut-être qui est de l'avant, kaka nenge to mesala kusala yango, parce que na Bellevue, to zalara jamais dessus. Totalara jamais déçu, toujours belle à l'icolo, toujours l'icolo. Voilà ma grande famille de B52, la mignonne officielle. Naloba ki nati kabino boete, na ye quand même na pe sabiso information ki toko oyo, eza ponatina na spectacle na biso ya le 29. Ngape na kozala wana mama B52, na zoko loba na kokanga photo na makalunga, na kangi photo na Dina na pour les kozala na kangi photo na Irsil Pechanga na kozala embrouillé na kozala na tourbillon na zoe batena kanga photo na décor na kanga photo na Gejo Spoon na kanga photo na nani mama na ngai nzambe ya musudi nzela mosusu te tokolanda
Bobele se nzela na yo, nanyala kisanga nzela ya solo. Bobele yo, la vie, la vérité, le chemin. Mosusute se yo Yesu ndela oyo ekosakate. Bobi bandeko danga na sepela na Yesu wana po bato bakangamane bazala jamais déçu. Prions beaucoup pour notre maman Belinda Kandi. En tout cas, balobi bakoya nzela moko kasi bakozonga mbala sambo. Toleka. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée oyo yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Bellevue TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Bellevue Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Hey keyo oui na évité vidéo oyo ernime ko koma e komela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yelibino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozo lia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison, biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana
somba produit oyo soki omilingaka te olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sans la mignonne bongolia mo zéro. Lo bezala kina 10 senando yo bongolia kona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na muluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.